Hi everyone, bonjour tout le monde. Mbote bandeko nanga. Naeli na video nanga ya mkola lelo. Ndenge bomoni wana the 4 operations. Objectif nanga ezali to comprendre so ba pesi par exemple exercice ya mulai na ba symbole nyonso na kati. C'est-à-dire na ba signe nyonso opération na kati ba addition, soustraction, multiplication, division et comme mélanger des fois ezaka troublant. Comment tu constates dans objectif numéro 1 tu bien order of operations donc mais quand la ordre ni photo bandana mo photo comment la réponse exacte. Alors deuxième objectif na ngizali bid mass donc mais pour étudier bid mass il y a des order of operation total eza nini et banda kandeli nini b eza nini i eza nini d eza nini nyonso wana. Donc on a des objectifs nanga ya mkola lelo eza vraiment me pousser parce que ça est la combinaison à bloc nyonso soto chotanga. Avant wana nangai na pesa moi explication mo ya muke. Et on a divisé tableau nanga par 4 donc on a 4 points auto parcourir to poto me comprendre to y bien déjà sûrement to y bien mais ezaka justement révision numéro 1. Na chaque point numéro 1 sur on va sur exercice de moins 4 moins 2. Là on sous défaut cause à la troubler au bien moins 4 moins 2 et l'axine il faut voir déjà entre moins 4 et moins 2 on a 4 4 so on va sur bongo il va que plus c'est ça voilà là qui c'est simplement moins 4 plus moins 2 là on voit que signe positif symbole il y a plus il y a signe positif mille est dans la moins invisible. Donc, si on va sur moins 4, après on va lancer moins 2, il va y avoir plus de 4 4 dans le c'est là dire que moins 4 plus 2. Donc, mais là, je vais ça là, bon, on va passer sur en haut, on va passer sur moins 4x, après on va passer sur moins 2x. Aux autres, battre au banda, on va dire qu'il y a entre moins 4x, na moins 2x, na 4 4, on a plus de ça. Donc, si on va passer sur, et là, c'est simplement pour et réponse dans notre yebi, le côté le 2 chiffres côté et ça n'a même signe, cela veut dire que réponse est en négatif. Après, tu additionner les 2 chiffres, donc réponse est à moins 6. Numéro 2, on va couper sur le bout, moins 4 plus 6. On va passer sur moins 4 plus 6. Again, il faut voir qu'entre moins 4 et plus 6, plus 1 à 4 4. Symbole à plus 1 à 4 4. Donc cela veut dire simplement moins 4 plus 6. Alors, tu y es dit, tu y es pour la qui a, so on va passer sur des chiffres positifs, négatifs. Réponse na biso egozwa signe ya chiffre monene donc A automatiquement réponse na biso ya positif 2. Numéro 3 so on va combiner 4 moins 6 donc 4 moins 6 il va bien que entre 4 na moins 6 tout ça le symbole ya plus et là c'est 4 plus moins 6 donc c'est à dire plus 4 plus moins 6 c'est 4 plus moins 6 réponse na biso ya moins 2. Alors ce qui va passer au numéro 4, sur mon exercice, on va passer moins 6 sur 2. Donc, on a la barre, la fraction. Donc, l'ordinateur a émis en bon. On a juste la barre, la fraction. Du coup, le numérateur, c'est le dénominateur. Ce qui va passer sur bon, cela veut dire simplement, total qui ont déjà élaxé caca, simplement moins 6 divisé par 2. Et moins 6 divisé par 2, cela veut dire réponse déjà aux ala négatif. Après ça, les divisions, donc moins 3. On les a qui importé, fallait qu'on y ait donc on a aussi les 4 signes en opération. Si on a un banda, on a number line, on a à droite, on a un chiffre positif, à gauche, il y a toujours chiffre négatif, et à 4 on a un chiffre neutre, 0. Il y a positif, il y a négatif, il y a 4. Alors, ce qui est addition, soustraction, multiplication, division. Union sur 4 autres, ça qui est individuellement. C'est-à-dire addition côté nango, soustraction côté nango, multiplication côté nango, division côté nango. Alors, au déjà tout ce que vous voyez, c'est dans autre individuellement. Merci Koyo. Ce qui va le vivre après son union sur mélanger des moments de parenthèse, on a pas sur exercice, mon union sur les anacats, ils ont mélangé, par exemple, le mot yaboui. Ben, sur au résoudre en haut, ils ont 10 divisé par 2, multiplié par 6, moins 3, plus 4. Pour ça, on dénigre. Donc, il y a un de l'autre, il y a un place passée, union sur 5, union sur 3, 4 opérations, union sur à mélanger.
eza te ke tokobanda yango en ordre mbala moko ke non loka tobandi tobanda bango na gauche nde tobanda d'habitude ke 10 divisé par 2 apres multiplié par 6 apres olongoli 3 apres bakisi 4 non okogeta yango wrong okozwa yango vraiment faux eza na ndenge oyo esalema nde tolobaki mathématique eza nango universel partout exercice bakopesa awa soki bapesi exercice wana bapesi yango mpena moto wana chine il faut voir arriver la même réponse alors soki bapesi exercice ya boye eza na convention ndenge basala ifo kobanda yango yango nde tozosala lelo addition soustraction multiplication bamélange yango nyonso bayebi soki osala exercice il faut kolanda order of operations yango plutôt bapesi yo okomona 2 plus 6 fois 5 moins 6 okobandela yango wapi soki olobi obanda na 2 plus 6 apres multiplier par 5 eza wrong eza vraiment faux okozwa yango correct te alors conventionnellement eza na oyo basala babenga BIDMAS na elakisi kaka justement donc oyo il faut olanda elakisi ke b oyo elakisi bracket c'est-à-dire parenthèse i oyo elakisi indices c'est-à-dire baexposant baracine carré et puis d oyo eza division M multiplication A addition S soustraction c'est-à-dire il faut landa ordre oyo c'est-à-dire il faut banda non na bracket na biloko eza entre parenthèses otravaille yango esili oyo esiko na indices oyo nyonso ezali exposant nyonso ezali baracine carré apres oyo kotravaille division donc eke na ordre oyo na balivre mosusu omona babenga yango BODMAS na balivre mosusu eza mpe kaka même ordre opération b eza mpe kaka bracket c'est-à-dire eza parenthèse oyo eza ordre nde moko na baracine carré biloko wana puis d eza division donc eza na balivre mosusu babengi BIDMAS mosusu BODMAS mosusu babengaka PEMDAS misusu mais na nde otya yango ebele awa te alors soki tolandi BIDMAS ata BODMAS nga na kosalela BIDMAS oyo ya likolo soki tolandi ordre na ye alobi fo banda na bracket parenthèse or soki totali exercice na biso wana eza na parenthèse te ok donc soki parenthèse eza te alobi fo ke na indices eza pe te racine carré baexposant eza te alors ya mibale alobi ke soki eza te il faut banda na division totali awa na exercice na biso division eza te ya misato soki division eza te obanda na multiplication total na exercice na biso oyo multiplication ezali c'est-à-dire awa exercice opona korésoudre en photo banda na korésoudre 6 fois 5 donc nde bomona souligné wana yango nde tobanda soki tosali 6 fois 5 réponse tozwi yango oyo donc 2 oyo atikali kaka 2 6 fois 5 apesi 30 ye aye awa moins 6 na biso atikali kaka moins 6 alors soki tokomi awa BIDMAS alobi il faut kokota sikoyo na addition nde moto alandi donc tosala 2 plus 30 soki tosali yango tozwi 32 2 plus 30 esali 32 moins 6 atikali kaka moins 6 alors soustraction ye aye na nsima après tosali 32 moins 6 efie biso 26 donc réponse ya exercice na biso tobandaki eza na 26 réponse na yango wana ok na opia lisu mwa baexercice mosusu ndambo po tomi kocomprendre yango et puis c'est fini toconclure na topic oyo tobandaki alors natie wana BIDMAS po erapele biso toujours donc soki bapesi exercice eza mélange na basymbole koma na oka likolo wana déjà BIDMAS oyebi ki obanda na bracket indices division multiplication addition and then subtraction donc bapie exercice napesi 2 exercices numéro 1 bapesi 10 divisé par 2 multiplié par 6 moins 3 alors selon BIDMAS oyo tokobanda nango eza bracket tomoni déjà na toza na d bracket place wana toza nango baparenthèse wana donc yango nde tokobanda nango ye soki tosali 10 divisé par 2 koto mpe tokosala bracket mosusu 6 moins 3 or 10 divisé par 2 esali 5 6 moins 3 esali 3 après selon BIDMAS il faut tokota sikoyo na multiplication omoni sikoyo etikali 5 fois 3 donc réponse na biso epesi 15 exercice oyo ya likolo wana exercice numéro 1 réponse nango yango wana 15 na tiango na rouge toye na numéro 2 toza na 28 moins 4 plus 5 fois 3 toza na 3 signes selon BIDMAS tobanda bracket pratique eza te indices eza te division eza te toza na multiplication moto elandi donc tobanda nanu na multiplication 5 fois 3 donc esala biso 15 donc torecopier
Les a 28 moins 4 plus 15. Après, selon BIDMAS, tu côté ce qu'on a addition, c'est-à-dire 4 plus 15. Et ça, les 19. Donc, ils ont 28 moins 19. Après, tout ça, les soustraction à souk. 28 moins 19, et puis sur 9. Donc, exercice 900 valait réponse dans les 9. So, il y a moi, ou ils ont moins un peu complexe. Donc, tout le monde qui a tout sconde na parenthèse. On a 4 parenthèses, tout ça na exposant. 4 exposant 2. Donc 4 to the power of 2. Après, tout ça, donc, il y a 4 to the power of 2 minus 10. Nous sommes mis entre parenthèses to the power of 2. Add 5. Alors, selon BIDMAS, tu vas entre parenthèses. Na 4 entre parenthèses, tu as l'exercice sur photo résoudre. 4 exposant 2, bison sur tu qui est 16. Après, 16 moins 10. Après, tout ça, exposant 2. Donc, il y a un a souligné, on est allé entre parenthèses, et pour travailler en haut, les 4 exposant 2, ils ont 16, moins 10, après exposant 2 plus 5. Tout à la carte toujours au travail parenthèse, les bon c'est tout ça, 16 moins 10, et ça 6, après 6 exposant 2, plus 5. Tout quitter les sous, 6 exposant 2, c'est-à-dire 6 fois 6, 36, plus 5. Égale à 41. Non, réponse même sur un one. Donc, je pense que vous comprendrez. Et, sur ce exercice mélangé, dans signe opération belé, il faut. Alors, devoir, on appelle ça toujours, yangoyo, il y a BIDMAS, donc on appelle ces 6 exercices pour vous permettre de bien faire réponse pour la sima, tantôt kutana. Donc, yangoana, merci mingi. Leçon absent mkola de l'estili qui si awa nazongeli kaba learning objective nanga. Ok, to baki qui est dans des objectifs il faut comprendre order of operation. Order of operation just in order to solve, the more complex arithmetic. Donc, juste cas pour nous la sur exercice là mélanger na symbole nion sur 4 opérations au bandila wapi. Il y a on appelé BIDMAS, c'est-à-dire explication nango. Donc je pense que tu peux ouvrir les 2 objectifs donc pour la leçon avec ce sukiwana. Merci mingi. Leçon avec ce sukiwana. Merci mingi vraiment. Na bao balanda kiango bobo sanate na chaîne na biso next value lingala. Et la concept autour de tout en dernier ou il y a revaloriser pelang na biso d'une manière ou d'une autre en tout cas. Alors bobo sanate sur vos CP là qui vos like, petit commentaire négatif comme positif c'est bon. Toujours y collaboration sur mon taille bien sur zate c'est bon après la stratégie mais sous au moins qui est facile pour la compréhension pour pas cher. Ok bout malamu merci de bobo sanate de subscribe bon finaper cloche à notification. Ok merci bout malamu bye.